Capage TV. Capage TV. Alobaka boye na mboka oyo. Mutu akangaka ba mabala batu eza mama Kalunga. Soka ka mama Kalunga bali biso nyos tokosani tokobala. Bon tindele vidéo oyo. Partagez. Partagez vidéo. Mettez ça sur internet. Oh yo monite bana mama Kalunga bala. Biso nyos libale comme eloko pamba. Ngana bali Pierrot Ndombasa bali ba journaliste. C'est dit donc takanga mama Kalunga. Nandeni. Mam pardon koboka nisanga ite. O sepela. Jibe nga penati na okufa na komona yo te. Oh omona. Na bane ko moneka na podium. Omona. Amona vidéo le caractère. Omona. Susu za na papa chef fona mémo Te mama mimangai. Tala. Mutu. Papa chéri. Miliki na biberon. Tika. Ya sauvé. Omona sauvé. Salanga faveur konde konanga pardon jibe. Nasengi pardon jibe ko sala na otindele na nyoko mi makasi ko na mobalo biso bana wenge mama musique ezate lelo biso to mela na mona batu ba mela ba poison pona ba jibe si mama pardon bo pesa message au jibe okomona yo zalanga jibe s'il vous plaît papa pardon na mona papa chéri yo kamawa papa chéri yo kamawa papa chéri yo kamawa yo kama ko ya mama pe na barre papa chéri na boîte te la belle vie les souverains premiers mutu malamu ta maman na mona batu nyonso te mais souve mais na mona souve mona pona nzela souve ezo occasion ko mona abeda show na nzela landa te mama na soki tolobi totelemisa Jean Marie kobanda bana musala na ye et apporter pe loko te na mboka soki pe tolobi tozwa kofi bana musique mama musique ya kofi et apporter pe loko te na mboka mama lelo soki ba fille ebele mitaka la c'est monsieur kofi nandeni fibanga bomba ozomona biloko tika mama kolukelanga problème ite na kofi tant to comme na période d'élection na moni ba musicien so ba ki opposer candidature na benga papa nanga na téléphone na binanga kata bango doyem to katsa ba wera ba kata ba wera ba nani tout ngam na kata bango olingo benga na PF quadre soko ninyo kota pouvoir ya mboka oyo oza musicien conseil na kopesa yo keni na nécropole ke no tuna papa tabulei tuna ye papa yo zalaka musicien oya na politique ngape na nina litika musique na ye na politique papa tabulei pesanga secret mais na yoki pe mikolo ya deni mwambilinga makambu ya pembene pe boti ba problème te ba abi akote na moto rien mafuta okosi okosi choko te ya deja biba bakoti saka ende na tika na yebi vi na ye koleka na ye moko okosi bave basaleli produit makasi c'est la produit papa mokia osunga batu na vie na yo moko yebaka tosani nini osunga batu mutu moko apesi ngai bilamba na pesa yo po bili kozalaka soki bayeli eloko ozokanisa kaka mabe papi tamba bapesa ye sapatu na pesa ye namoni papi tamba sapatu ewumelinga moko na lata yango tala lokolo papi tamba zala lokolo tika boy okaya politicien mama 46 wana tamba oya maître avocat papa mokia navandaka na masina siforko soko mipembe na cimetière premier tombeau o bakunda nani artère ya muyombe gauche masamba nazaka pembeni na yango mama longwa kuna adresse yango wana soka tunelingaka wana ba relaxer tala ndako alite ya kanda yango champion du monde ozuna fait d'ici bundina na Yuri Kaling est-ce que Yuri Kaling akoko bunda na ngai babi écoute donc un coup kao Yuri Kaling mama oyebi Yuri Kaling mikolo bazobengi nani 45 secondes. Parce que oyebi ngapso bazobenga nani 15 secondes
15 secondes KO. Omoni ceinture. Siko epesi autorisation ko bundana yuri. Nazaki na ceinture ko bundana yete. OK. Les 3 phases. Bino si bo mata avion. Barigo King. Les 3 phases. Nan bo voyager. Bon voyager pe total. Maman bana on a très impoli. Barigo King. Yo mesana ka ko mona Siforko, Zandu Bayaka. Cimetière. Nyoso ko point ba ke ko kunda. Si ya yo ka kote kuna. Solo ako pola na nzela. Solo akimpuka. Nyambwa. Onyat. Surtout biso bato makolo. Sapato okoti na ndako sole matakate. Emati. Ngayo zomona. Surtout ngana ko nyata ba nyantaba. Sakanite. Na bitabe wana na ngambo. Sika boy. Ntaba likolo ntaba kaka batandi bantaba na ba prince. Ochelo kolobe nyantaba. OK na otina ntaba. Ozunyata 15 mbuma na mbala moko. Ya ba nyantaba. Cheboye. Na bani ko tanga mituka nga lobi na komi nani. Après à New York. Na yoki elenya musala nga lobi. Na kiko ngona ko telo ko ba négligea ka ngai. Ba négligea ko te batu. Batu basalni. Kinshasa ba négligea batu. Kinshasa ba négligea ka batu. Ekas. Tant na kiti jobu mama na yebite. Mama, na comprendre te mboka ngota ngona komi. Nengo yo makasi na libumu nange ezali juste. Sika bo. Nye lembi mbala moko leka ka poa. Oleka. Maman. Mbote na balandinyo sur Capage Télévision. En tout cas, merci na kosangana na bino et longo na biso et ça la biso vraiment plaisir. Merci na ba obazolanda biso boza partout dans le monde. Bon les dadi bo ko komenanga na sa émission. Botala ba émission nyonso. Ya Capage Télévision. Eza manière na bino ko soutenir nga. Bino atana yambi nani na sekaka dadi Capage dadi a droit à kopema parce que la santé n'a pas de prix. Le billet mon mikolo slogan eza yangwa la santé n'a pas de prix. En tout cas pour continuer ko s'abonner massivement to benga ki pende ko sous les kauka aisa ki biso ko sola na batu ya mai songolo poto ko melaka mai zanga kombo ndeko sous les kauka na beleli lisusu par ya sous les kauka alobaki ko sola biso pour la mambo mai Capage ko banga te na solo là même akampele ka sous les belé mais te bi peut-être à part sous les bateaux bazana ba mai na bango lokola ba junior botonga ata bato nyos bazali vraiment na ba mai na bango ba limba soutenir ba œuvre na bino boningi elie bana partout na monde oyo boya na ngona Capage Télévision na ba émission na biso tukocha ba logo tukocha ba partenaire nde kaka pe ba kasi boutique bazalaka nde ba mama Emily bazalaka ba to belebele boutique mam ba onyoso ba limba la bilamba bala tsape bana ba bilamba mama ni boutique mam na kitambo magasin na Rekwado wana so comme kana Rekwado outi station MN o ke kitambo magasin ba kiti na Rekwado otali wana mona ka ba komi mam de zéro ati na mikolo ba mariage civil religieux nyonso mama ni azawana benga mama ni de ma part au kitela wa pris latisa bana yo moko pe lata en tout cas Joe Mystique tchela biso spot autre banda na ngona nu ya ONG après ONG tchela biso papa Eric Mwamba o tchela biso kasi o stoppé wana o tchela biso kasi o stoppé wana après na kati na yebi ko roboaka mam et puis o koboaka la biso ba sport mususu to tchana Eric Mwamba o yazo sala makambo po kalami intelité ya kanda zozonga sur l'Afrique du Sud bato nyonso ba réclamer ici tia Capage en tout cas mpaka nanga Eric Mwamba lobi Capage TV en collaboration na yemoko parrain yalité ya kanda papa na biso Eric Mwamba na pese madame na mbote alobi azu charge wana do ba détail bozonga pas dadi to zona ba sport et puis to zonga boleli dadi trop yeyo pe panier offrande des a pour la matéa panier offrande ya ngwana o alingi dadi abengi panier offrande des numéro obengi otindi code et osala vraiment bien. C'est parti. ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros.
ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter des habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya Avenir pour tous. Ou la Easy Cash. Naibisibino, ba même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Ah oui, lelo na Kinshasa, ezali possible, peu facile ya kozwa bourse d'études. Bona kokende kotanga ya orphelin partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kopeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaleli yo passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreba kobeta développerie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi esili tete
ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie, pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo. Oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle les KINPP na commune ya Masina, quartier sans fil en face ya robot roulage oyo eswami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu. Tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel. Voyager na facilité polobi na yo eleka lelo voyete. Merci en tout cas binomoko bomoni Jo Mystique a inséré Daddy a utimboka musika alobi awa kaka pe Afrique na yebi ke Daddy akaki banzela po major temps azoya wana il faut tozala je panzana na Afrique du Sud na bi Daddy yosuka na demboka mais ngai vraiment lelo tolali atolamuki lobi tokeboe pour kitunga faut etambola ya France d'Afrique du Sud avant to ya Turquie place ya mwana eleka azali HPR2 tozana ko contrôler wana po okapi abandi ko bima okapi baleki balobi mami okapi eleki makasi bima Eric Mwamba bi sort quand on lie marche tozoya na bokasi ya Eric Mwamba. Daddy Mama Kapash de Sidaf de Djoubek de Johannesburg Tata Pambola yo nakanisa yo makasi tika bo na pesa mbote po mbote ndezo lakisa toza ba responsable si pe mbote me makabiso na dimension ya ba intellectuel si un intello tango kuti ba collègue no be intello ba vandi bazotalo foko banana bango na bonjour c'est très capital. Je suis malade, mais dans l'obité. Bakomona lokola naza irreconnaissance. Irreconnaissant. Katinangai. C'est très bien. Atana rata yo, mais kokja kanga kaka bongo. Balobi ndenge nini mutoto yambaki banda zongi mboka. Tozomona signe de vité. Tokobima banani c'est ça batu babengi na ba téléphone nga lobité nzote ningani mupepe ya kuna climat balobaka changement climat changement climat na ya koto eza deux choses différentes na misu ya komona ozomona misu ya komona eza deux choses différentes makambo po ndena yebisaka batu ebele soko za na Congo zobela maladie ya misu koluka lineti te tika boy osande koluka pe lo sambo te kende koluka agence de voyage Eric Mwamba ba peso visa mama ezana ba mboka mususu komi misu eseni emoni esokwami tika boy yo mesana ka komona siforko zandu bayaka cimetière nyonso ko point baje kokunda si ayo za kote kuna solo akopola na nzela solo akimpuka nyambwa onyati surtout biso bato makolo sapato okoti na ndako solo mataka te emati ngai ozomona surtout nga na konyata banyantaba nasakani te na bitabe wana na ngambo ntaba likolo ntaba kaka batandi bantaba na ba prince otie lokolo be nyantaba ozonyata 15 mbuma na mbala moko ya banyantaba na pesi bino mbote ya motuya yawe nzambe tate ya likolo apambola bino de Sidaf de Djoubek bientôt Toronto tika. Afie komi wewa kolele sili
Zela. Bino bandaka bu. Bino sa ba frère église. Ah maman. Son nzembo bandi sika kolela nzambe. Zela te. Taka album Simba. Zela na pe sambote. Tobo sanaka le passé te. Si, très important. Ya wenzambe tate ya likolo pambola bino. Kanda changer mon koto. Oh, koto. Afrique du Sud. Mo cassé tikali. Mo cassé on est yo kwa mi. Visa compliqué hein. Kiwi eleki sirage. Na bani koloba muta ko timbela ngate boy. Yo na mo cassé oyo. Ozo linganga po pesa ngako. Combien? Na timbela ngo kala loka des soucis moya koloba. Exacté. Na pesa mbote comme. Pesa mbote. C'est très capital. Couleur à soy ça va. On est à Pessibu. Rick Mwambaka, pareil. Acteur à film. Nani? Yannick Kinia. Ah, y'a un peu Selemba. Zela, tika. Te pesa bambote, makambo eza. Na kolo bebele lelo. Na comprendre. Si pour tenga ta santé ça bien te mais na kolo bebele. Te ça va. Ko biloko ko polo ba no yela. Ya wenzambe tata pambola bino. Mama Kapash. Daddy. Na kozanga pete ko pesa yo mbote. Pe bambote bato ebele batindeli yo. OK. E uti musika e sote bazamba e sote bibale sote bamai. C'est ça. Balobi soki okomi zwa mbote na biso pesa mama Kapashi. Na yambia. Mais yebisa pe mama Kapashi boye. Mokolo nini akoya kotala biso. C'est ça. Nzambe tata pambola bino. Ngai nani natikala na bomoi. Ngai nani nazala envie. Bato mbongo bakufi. Mapango etikali. Ba société etikali. Cabinet etikali. Mutu abatela keza bobele nzambe. Makasi. Lokola nzamba akutanisi biso. Na pesi bino mbote ya motuya. Mama Kapash. Daddy. Soki kotoko ko démarrer. To démarrer pour na ko gagner temps. Mais so ko permettre na banda déjà ko pesa bango pe ba remerciement banda lelo penza kata oye ki pe kala ba monyo te il faut za chombo na zuzwa. OK nyoso za na chombo na banano na monoko. Nzamba pambola agence de voyage Eric Mwamba Cyber Café ADG Eric Mwamba tata pambola yo. Mais avant to pambola Eric Mwamba to zonga sima mwa mukie. To pambola pe mama Olive Lembe Kabila. Sommet. Initiative plus. Parce que yenda pesa qui pe goût. C'est ça. Po batu ba yamba pe likambo a mwana lever le rideau. Na matisa mwana avion. Na mema ye Goma. Et ko pesa pe batu mususu posa pe ba pambola ye. Vous avez raison. Na koko bosa na mama oyo ata mukolo moko te. Mama Olive Lembe Kabila na koko bungela yo te. Na koko ya koloba likamute na ye koloba apo na ye kozonga lisu pona ko se excuser. Na ko sala ninge mandefu apemba sala yite. Landa. Tika boy. Nazo loba. Baby mama kala. Mais na talaki sikoyo. Na ningi na ya ko contredire combat wana mais naza na mboka combattant. Moyena ya exacte loko ye yo baki lambo soko lati yango okipate mama tika papa lolo licheti ogola pati zela mama Kapash na Hollande. Merci na mama prophétesse Esther Ngalasi tokoko bosa na epeti azali alobaki yeso ka pamboli mutu akomisaka mutu camarade na ete ya sala ki kaka onzamba tindaki asala ni asala okende liboso alobi akomisaka mutu kamata bi papa sala vi na yo nga pe na sala vi na ngai mosali na nzambe mama pasteur mama prophétesse Esther Ngalasi na peso bambote wana luka yebo solola na ndenge na bino kasi eko koma na époque ya lelo Eric Mwamba siko a telemi azui relève mama esalamaki ndenge nini dadi sakola tangu visa bimi na simbi visa na maboko na lobi visa yo ye yo bimi fona mat avion na kende Afrique du Sud na lancé message Afrique du Sud na lingi bo yamba ngai yo pe mama Kapashi lokolo lingaka nga mobali na yo mingi
ndeko na yo ba mama ba oselo zo yebi ba mama nani ba mama diaspora babite mutu na bino asia bali mama kapash po anya zobenga ka o na la rataki yo boyo ba bina kosilika te na lobaka ngona ndenga ki ndeko bazonga na ndenga mabeta te babiso yo za yo pno za bo so batikelo ka espace au profiter ngande ko bago mama bon po banga nzambe landa mama kapash na moni appelle koti kaka na kati Afrique du Sud mais ekabwana eza na mboka moko pe ville moko eza kuna lokola province bazobenga ngo Dirban. Bana Dirban balobi te Zulu atombokelaki wapi na Dirban ba boutique eza fermé photo yamba mwana mobali wana na awana na Dirban. Na zui Ethiopia. Kuna tangu na kiti na kati ya Jobour. Tangu na kiti na Jobour mama. Na kiti na Pascal. Te na lingi lisu ba kombo wana te na matoi na ngai. Pascal ba yibanga téléphone. Mais au kiti na Pascal aussi déception. Pascal est sika ba kitaka te. Maman na kiti na bitabe. Kiti na bitabe ba yibi au téléphone na litoi. Kuna te. Tangu na kiti na Dirban mama kapashi. Na quartier na boyina nyata zelo mama kapashi tangu na kiti papa Eric ayebisaki nga lobi billet somba aller retour soko sombi alo kozwa problème si na kiti complication ebandi ya anglais ndeko moko azalaki wana amon déjà ngana mundele te na Afrique na Sud-Afrique to bandi ko bebana ye na anglais nga na lingala nga pe nazo pompe biloko batufe ba mama na yo mais ye mo ayeba ezate ko compliquer nga te nga pe na mboka na zape mwana mboka na pe na mboka na ngai ndeko moko ya lobi te azo tuna yo wapi bien na ya lena na retuma bi nzaba pambolo na bimisi tangu na bimisi kimi ekotaka te ekoti Zamba pambola bandeko na nga nyonso o bazana kati ya Dirban. Mama Daddy na bimi mutu munene na kati ya Dirban okozwa ide te. Na viso ki batu ba valoriser yo te. Muta ko valoriser azate. Mama na moni ba jeep na mona te. Président Kabish Didier Kabish aroyamba yo pe na Afrique du Sud. Didier Kabish mutu wa dollar. Dollar de loko pamba. Mutalongo iso Susa Cardozo. Ye wana. Aye na jeep moko ya likolo makasi. Alobi te. Yo koko zana na oya sete. Yo fomata. Otis Massa. Papa social. Otis Massa. Maman, ata mupepa makelele bandi ekei gauche. Eke droite. Soko Otis Massa ye. Okosi. Tokatelo kwa ngo. Te. Ngana lingate sono lo bakona mutu. To continue. Otis Massa tata pambolo ye pa ye na jeep mususu ya likolo. Te jeep. Yango zelo lendo kuna. Cédric Nakasila 3 fois maître. Nakasila Cédric Nakasila ye pa ye ne loko na ye. Ngai siko nazokanisa Otis Massa azaka ye moko. Nzoka ba ye pe na ndeko na ye Trésor Massa. Loboko ya Dirban. Okosi. Loboko ya Dirban Trésor Massa. Nangomona bango. Mama, soko moni bango te loba likamususu. Batu moko bazana social moko okozwa ide. Na respect ya batu. Na ndenge to lingelaka. C'est-à-dire loboko ya Dirban ya zabi pesa. Loboko na ye. Azo pesa na désordre. OK. Mama. Daddy. Basangana ki ebele balobi te. Tozalaka na biso mais pona ko sangana ezalaka chose difficile mais lité akana ningo sangisi biso moko pe lisusu Glody Kitengi ye pasaki pe na ba collègue na ye OK basangani
ba collègue ne peut ba journaliste ba tindela ki ombote. OK. La Queen. OK. Tala moi simbinga. Alobi pesa Cynthia Kapashi mbote. La Queen. La Queen. Non, ça l'émission. Na muninga na yepe Cynthia. Kuna pe Cynthia mususu azali. Oh, ndoi. Cynthia na La Queen. Nazoya. Nazo mema yo. OK. Okomona bango. Nde na lobi te bato fona remixer bango. Mama. Tango cortège tieboye. Na bani ko tanga mitu kanga lobi na komi nani. Après ça New York. Na yoki elenya musala nga lobi. Ah! Na kiko ngona ko so ba négligea kangai. Ba négligea côté batu. Batu basali. Kinshasa ba négligea batu. Ah, Kinshasa ba négligea ka batu. Ekas. Nzamba pambolo tisi masa. Et marqué. Nzamba pambola trésor masa. Pour la que lela que kokaite. Nzamba pambola bana dirba mama na ndima kiti. Kokaite. Na sala musala ya kozela bato. Mama bazelanga 2 jours nazo koma te premier jour ba ye na ye. Deuxième jour ba ye ti bazwinga yi. Dirba mobimba, Dirba ne tombera jamais. Ozala commerçant na Dirba. Ah mama. Tikabo. Sikoyo. Tangu baningi bana ko lesa lesanga biloko mindeni ngalo. Bon me manga na vie wana te ba meminga wapi. Na restaurant Edoka, pas maman Edoka. Tikabo. Na papa Edoka. Famille Edoka. Na Dirba. Na Dirba. Mama, tangu na komi matembele. Madoki sio. Fumbwa. Na doki ko. Mbisi. Zamba pambola restaurant Edoka mobimba. Na vie faut que la reconnaissance na bato basali yo bolamu siko eloko esepelisa kinga nini mama Kapashi loba dadi soki ba image ezali bo balancer ko mama ba meminga na hoteli wana na Dembeto na mwa ke so baka na kati ya chambre balobi na nga boye soki olali awa po mboko uteza mboka ba problème soko moni banoko batata mwasi bato a quartier ba journaliste oboyo kanaka te baningi ba bimelo na mbeto mbala moko changer mbeto omoni siko eloko nini esalamaki place wana siko nga na komi kolobanga bi Dembeto yo penza bata moko pa jote na kanisa ki yo makasi etangu na moni Dembeto kolala mbeto moko eza mabe mais le quoi to se retrouver Dembeto na chambre Mutuna mbetu na otaloka na mu. Wa fa cha couloir. Ba clôturer. Jericho faut zawa. Non, Jericho ezala par rapport à quoi? Oyo mona ka ndenge muninga no alali, ngape nazo mo ndenge yo po lali mabe za wapi. Mama Kapashi. Daddy. Voyage si la kiti. Ba ebisinga balobi Afrique d'ici des amuneni. Si. Kita Jobu. Makambu. Tangu na kiti Jobu mama na yebite. Mama, na comprendre te mboka ngotangu na komi. Nia makasi na libumu nange ezali suste. Tikabo. Nye lembi mbala moko oleka ka poa. Oleka. Mama, neko kuta na mutu moko bazobenga Prince Sasa. Le seigneur de la ville. Prince Sasa. Non, Prince Sasa, sénateur en vie. Neko kuta na Prince Sasa sénateur en vie, moi si na yepe comme na ye Cynthia. Tikabo, c'est kaka lokola yo. Na koleke lokuna. Mama. Makamto ngam na kino commission. Tangu ba yambi ngai. Te na lobi. Yango. Na pomini. Tanto okende kuno Kapashi ngam na ele ke ba kombo la commission. Comme meke loko na te ba kongole bozaka nango. Te. 10% zanga te. Maman. Prince Sasa. Prince Sasa, maman Cynthia. Na maman Cynthia. Le sénateur en vie. Ba yambinga no ner mo balobi photo memo na restaurant o mindele na kati. To se retrouver ka biso na biso ba noir. OK. Tant to komi kuna ngombe na lié na désordre. Na vandi bo na chambre balobi mutu mune na zo ya kotalo na kati chambre. Tikabo. Mohamed Moleka. Le seigneur de la ville. Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Baena mwasi na ye mama Chati Moleka. Fondation Chati Moleka. Na lobi yewona mona ka ba musicien bazo bwaka bato ngana na mona te na yeko mona bango awa. Kasi bima mboka ndo comprendre. Na moni afongoli kaka tous. Azu oya modèle na bango aseni atiki.
alobi na koya kotalo lisusu nzamba pambola Mohamed Moleka le seigneur de la ville et puis eloko ezo sepelisanga na Afrique du Sud na mbongo na biloko mutu aza nango ezo kokana eza te mutu aza na mbongo bazomona ye mutke lokola ndika te kune mama kune eloko esepelisinga yango wana mutu azokokana na forme mbongo na ye baye komemanga epai ya tata moko mune kasi kasereka poison okende pa na yope oyebeli mutawata kasi kasereka poison balobi ya poison na mutu na mbongo ça des opesa ka mbongo be poison ba make pas poison ba minga pas poison mais poison azalaki occupé ozui poison te ayebisinga ka toko solo la après tina ndozongi boye tina zonga ki na solo na poison te osola na lepe lo kwa poison na lia te mena ebika solo abi ngape na lia pe lo kwa poison mais le quoi na reconnaissant pour taille poison ka seré que c'est pelise ngai ende yango mona bité na sala ka ta reconnaissant mais ko kuta na mwana mobali moko mama nzoto mikie lokola yete mobali pembe suke linga malinga bazobenga ye parking ba joueur dene ngana koyeba mama tangu nakutene kaka be mbota likasi parking ba joueur azanga kombo mutu moko bien makasi sikoyo eloko esepelisa kinga makasi mama Stéphane Mabila Jobour Makambu wana place ngano to kokende Stéphane Mabila Jobour Makambu wana siko eza baru ezo ningisa Jobour do place ngano to kokende oh bon yemela bien te mama non mais là ouais ata secret okota kate oka musique ngano ka so ba place to kokende église mama bayebi singa balobi donc imbuta kuna okutani na batu nyonso meniti akotanga zino safela yango kene ko kongola ne zino safela mama zino safela mwana changu ya tongo ayeko zwanga na jeep on dirait peut-être okomona bango mama kapasho komona bango ayeko zwanga na jeep ngalobi ya zino mboko nazomona ngo compliqué kitoko bozo memanga babi vanda calme tokene bwa kitinga mama pa Jimmy Belao iye bazalaka mingi na lipasa bambongo na jobu na kati ya jobu mama na kute na Jimmy Belao wa ebisi vertige Jimmy Belao wa ebisi ngalobi baleki Dubai on dirait te ko comparer te pose handicap mais on dirait yo banda ba comparer kasite bakabarate soka le makabo koloba bongo te pour afudi soko zwanga mabe afudi sile bi ko pambola Jimmy Belao ye baza mingi na lipasa bambongo ayebisi nga lobi kobeta lisolo ona pesi yote mais kende na kende kaka mais benga ngai 1 mois et demi na ko sala sikoyo o eleki ona sala yango lingi to keno 1 mois et demi na yo ko pour basale na ngamba na profiter suna oya yo mama minute ya kotanga balobi clôture makambu yango yo nani ba meninga pa acteur nani ya kufaka te nani okangi pe ba kombo ozoma yela okanga kombo acteur a filmé Yannick Kinia yene plafond mama na ye na batu na ye mutamukuse azate tikabo bango nyonso mbinga mituka na kutena Yannick Kinia boye acteur a filmé na ye kokuta ba mindele bazosopela mutuka na ye champagne champagne on a zoluka na Kinshasa bazosopa na mutuka babi acteur a filmé ye wana ozoyoka Yannick Kinia oyo tanti Linda lalaka pongi te pona Yannick Kinia OK bota tanti Linda Yannick na botolite mama tango to kutani acteur a ebisinga boy naza na bato nazo solola na bango oza mutu munene oleli bali boso babengo mutu munene okanisi ba madiembo diembela nazo ndimateke na Kinshasa prêtre azali okosi nzambe mama na ngai ebo abeda shu na ndimate abeda shu pete na mona ete tika nazo ndimate na Kinshasa prêtre azali mama ozo senti prêtre azo peso qualité na yo ateli mbongo na yete ateli mituka na yete ba prêtre bien apesi yo qualité na yo Yannick Kinia Rombox acteur a filmé
à valoriser ngai alobi bo PC transport aleki tu pas mutute bo PC transport azonga mais lobby nako yamba ye na office na ngai lobby na yoka papa voyager nazwaka déception partout ndeko na ngai tozomona lisolo ezokende bien esuki kanandika esukaki mabe mais nzambe asalaki ngolu premier geste nde yango ekontakaki lokola asalaki premier geste à transport yango ekontakaki kasi na makambo ya miziki moto akangi makambo ya miziki kuna eza Eridi Boyoko nde nani ye nde aza siko musicien oyo mwana mboka oyo apesa goût ya miziki na niveau ya Jobour c'est-à-dire awa na minute oyo le 28 eza sortie officielle na ye azobimisela biso le 28 ekokuta biso pe kuna tokozala pe na concert wana le 28 kaka oyo yango biso tozokena yo tozokende tokozala wana na sortie officielle na ye ba lauréat ya Jobour kombo a titre album yango wana ba lauréat ya Jobour Tata Pambola Afrique du Sud mobimba ndenge boyamba nga kasi bana Cape Town balobi papa oh sali to sepel nangote faut ya côté pe na Cape Town na capitale nde na koya côté ya kuna mama ba kombo nyonso na lobi kanga kanga na yo ba kombo na tangi ngandi na kanga na pasi kanga ba kombo mama na kanga na ba kombo na tangi batu sikabu likolo ya mutu fona mona fonga mo pe na mutu do afo mutaza likolo ya batu ala fonga mo pe na sentir bon kanda mama. Merci pour la reconnaissance. Yo pena atoza te na lobango te pas jo mystique. Toujours la biso bat na Capage TV. Mais il était à Kandoza vraiment très poli, reconnaissant. Surtout yangonde base vraiment nga zo sepelo kende musika. Pe kende za na encore ndenge na lobi wana ke njili ba Congo ni eza na poto seka. Mais eza message. Kalami peut-être on kende Paris na bi ko kanga makasi zo mayele. Tando kangi de Afrique du Sud. Na minute américain. Tant on y sous beaucoup Carabanzela Canada, il y a Paris, il y a Londres et ça. Ba journaliste et pays à Jobour batinde la kiombote. El Nao na Air Zuma. Ba ngonde pe ba simbi kuna ba lobi pesa imbote. Na mamu national. Mamu national. Yepe a pesa ki mamu national. Yepa pesa kiombote. Ma pesa bino pe ba mbote makasi. Dadi. Olanda qui force de frappe, il y a papa la personne José Nzita. On a un décommage Kalamba, il est Kambotali liste à ma Kambotali couple présidentiel. Et le gouvernement Taganga ité. Naloba. Attaque Moussa Nzambi. Mais Kobo ça pété. Il y a un bon la présidence, hein? Oui. Kobo ça n'a pété. Nazaka complet. Nazape na elembo. Oezo la kisake na bimi champion na Afrique du Sud. Ya solo. Zela na loba mwa muke. Sako yelibiso. Po ba champion ba tamu. Obundi kuna. Na bundi. Ba ngeba memelo. Na bundi na junior makabu. Boxer hakuna. Boxer ya kuna. Ya kuna te. Boxer ou ya monde entier. Boxer. 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 Champion du monde. Landa. Na Landa dadi. Na pesa trouble. Ya ko koza. Mboka ba sepela. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a ko papolela ngo penza batu. Mais bien surtout l'église. C'est bien moi mutakala na nkolo. Na longo posant. Tika boy. Ekolo na ko mutakala. Bilambela ngwa mingi tonde. Te. Ye moko mutayebi singa lobini. Babaka kinga na ekolo su mutakala. Yongo tata bokonzi. Na minute na mboko pona tika la pe mutakala na ko bangela rote. Na ko bete batolo lengwana na papolo na nyati yo. Na kwesi yo. Okota to hôpital. E baleka uki. Bambisi minene babimi. Vimana soko vimbana. Pasuka soko pasuka. Oko sale le côté. Lelo na comprendre valeur ya papa chéri Jibin Piana. Nandeni. Po ba fanatique pe ya BCBG ba ya bakinga.
miliki na biberon na longoli mwa kanda muke nazalaka nango epa jibe yani po bafani na ye mpe basungaki nga na Afrique du Sud po nazalaki na kanda makasi ya papa chéri asala video ata selanga video mama ya kokauka ndeko na ngai est-ce mona eboy non namona ye mpe kasi mukolo mona osepela jibe ko ndeko na ngai non mema osepela jibe nga mpe natina kokufa na komona yo te omona ye na bandeki komona kaka na podium omona ye amona ye video loin caractère omona ye susu ozalaka na oyo ya papa chéri fo na memo te mama mema ngai tala mutu papa chéri miliki na biberon tika omoni valeur oyo bapesaki yo na Afrique du Sud omoni degré yango yenda apesaka bato ya sauvé omona sauvé salanga faveur ko ndeko na nga pardon jibe nasengi ye pardon jibe ko salanga na otindele na nyoka mi makasi ko na mwana mobalo yo biso bana wenge mama musique eza te lelo biso to mela na mona bato ba mela ba poison mpona ba jibe si lelo musique eza te écoute album ebimi otelemi bona bara Musa otelemi bona bara Saint-Denis otelemi bona Simoni Kanda tchunga na tchunga oyoka jiba yembi nini c'est ça fait de l'amour fait de l'amour TH Mundele souverain des pères et des mères yo libota na yo mobimba mais souci na ngeza na mona te omona ye maman pardon bo pesa message au JB omona ye ozalanga JB s'il vous plaît papa pardon na mona papa chéri yoka mawa papa chéri yoka mawa papa chéri yoka mawa yoka ma ko ya manga pe na bar te papa chéri na boîte te la belle vie les souverains premiers mutu malamu bafani ya jibe balobi te toyambi yoka mpona miliki na bibero otyaka na mateya omo bilo mutu yo néglige miliki na biberon azalaka na beso ya mapa te kasi mokolo batiaka ye na nkopo aseka mona papa chéri mokolo batiaka ye na nkopo abenge esenga suve ta mama namona bato nyonso te mais suve me namona suve mpo na nzela suve eza okazio ya komona abedasho na nzela landa te mama na nzela suve ekopesa passage ya malamu namona bato ebele me nayebi ke so nakute na suve mama tika nga na mboko na kozwa valeur mais oza nini soki pasteur bawario oui c'est bien bo bawario bapesi bavaleur te bawario mwa tokobeta mwa liso na bango après discussion eza makasi entre nga na bango mais tata pambola bawario nyonso momonaka suve bango mpe bayebi ke mutu oyo mutu ebeba akoko balukela mpe biso na minute kasi makambo na Afrique du Sud basali nga yango wana awa tozopesi oza mabaluka tango omona oyo bapesi ya kopola kobalukela biso te mama mutu nyonso ozopesi elo na Afrique du Sud azobanga abi ye aza mutu te ozomona oyo ye deni aganga lobi liteya wana aza mutu andenge nini me nayoki mpe mikolo ya deni mwambilinga makambo ya pembene mpe boti baproblème te abi akotela ma moto rien mafuta okosi okosi choko te ya deja bi bakotisaka ye nde tika nayebi vi na ye koleka na ye moko okosi bave basaleli produit makasi c'est la produit mama touti na baproduit ya makasi baextra clair bamovat batampogele nga na mona moto azokata meme munganga kati mike asali bamélange tika mama mai ya moto yo ozoyoka mai ya moto na sango mai ya moto ekokomisa ndundu ekomisa bon ekaboli ekomisi yo lokola carte d'Afrique tika biloko wana okosanga na eloko te produit bolukaki bomimona bomema charge mankolo tiyo olinga te c'est la produit mafuta mai ya moto yango bakoti ezalaki na elanga to ya ndenge ni mama dani atika
maya moto même nanga na banga kango maya moto ko saka na maya moto te mama boko sabana mikelité akanda te landa non landa lisolo aza yaya na ko parole pe buzoba te mais soki na moli kamwani za clarté fona yebisa ye soka moni mabenga na senga bolimisi sur place na yaka ozonga deuxième tour te ndenge ba misusu ba sala ye aye lisu ko zonga na talaki na ba TV tikabo landa mai karamba ina ya José Nzamba pambola yo ya José Nzita les bons garçons frère Mike Nzamba pambola yo na sepela kana bino na première fonction po boza bana mboka ouais boza pe ba célèbre boza bato boyebani ozolanda si non landa papa ngai nazalaka na comportement o te bato balubaka makila na ye na makila na nga eyokanaka te nga makila nyonso na yokanaka na yango soki posali mabe na ye koyebisa papa makila na yo egafaka te egafe si nwange pembe na 2013 na 2014 na annonça message moko na lobi botika kozwa bango ba musicien chrétien baza ndenge moko na ba jibe baza ndenge moko na ba wera tongo moko pe kokotana ba bebani mama musicien chrétien aza serviteur de Dieu si direct liteya toyoka kango na dévolé toyoka kango na écriture toyoka kango pe na loyembo si sikoyo tovandi bwe na tongo toteli makambo o jibe na wera bakoko sala basali yango te baza soin liboso ya Nzambe mais tomona José Nzita na frère Mike baye kobimisa biloko oyo esengeli te na miso ya libota na Nzambe biloko mosusu bozuya bozoloba bino boza na problème te mais niveau ezo salir ezo faiblir famille chrétienne okozwata idée famille chrétienne eza pona baluba te famille chrétienne eza pona bangala te famille chrétienne eza pe pona bandundu to pe ba Kongo te eza pona mutu nyonso mutu oyo aza véritable vrai chrétien tanga azomona biloko abongo eza kitoko te ozolanda tala ba secret José Ntaye kobimisa frère Mike yebango pe place oyo komi eza pont pona bato batikali na se sunga pe baninga po baninga baleka na kimia ngai tangu na mona ka nzembu o babetaka o ya mboka na lobi nzembo oyo eza bien mais eza lokola na nzembo oyo ba chrétien ba yembi na nzembu ya fra congolais semena yoka ya fra ya congolais kena yoka oyo ba frère basangani bana Congo to sima na maboko Congo elonga RDC eza banzembu sans inspiration yango moni sala te impact te mama soki ba bazwaka nzembu wana ba chango bazwaka ka nzembu ya fra congolais mboko embongo ya bana mboka Congo moko nde ozali elembo ya unité fra congolais mama biloko nazoloba ba intellectuel ba yebi muto mayela ko ebiso te franc congolais eleki c'est mieux na yoka franc congolais ke na yoka nzembu na bango esika ba chrétien basangani esika des autres makasi même soko tuni bango nzembu wana po ba yemba bango e bota ba problème muso alobi ngana ko yate wana ezali sanga ya baluba et créer ki ba problème ebele mais to lingi biloko wana te surtout na ba chrétien to lingi yango te vraiment frère José Nzita eza mokila tour à tour batela kimia mokonzi mususu akoya yo po kozwa place mokila eza bongo ngana za na poste te na mboko yo vi na ngeza bilobela o ba ye na lobeli bango o ba bebi si na seni na lobeli bango po ngana lobela ka mutu nyonso na mboko yo tikabo mama neti ngane na za boye naza na immeuble te naza na mutuka te na ndaka malonga te ata na kufi na ke regret ngo ya nini batu ba regreta ka mutu azo regretter immeuble ko sani e ko tikala oh otala Jean-Marie Kasambana na Vieux Quadra Jean-Marie wa
Yaka Samba. Oya journaliste. Ya télé 50. Parce que potana trouble côté na mboka. Jean-Marie Paza Mayele. Kofi Paza Mayele. Jean-Marie Paza Mayele. Kofi Paza Mayele. Kofi a bien l'équipe Jean-Marie. Ah, mon pao. Mon pao. Na linga ko mingi Jean-Marie pe na linga yo mingi. Mais Jean-Marie mukolo mususu na mona ye na 24. Nazala na mbonga osongela ndako te transport. Mais modèle Jean-Marie Kasamba yambela ngai na sepela na ngote. Yaza moi kilo. Na se présenter pe na bi papa Jean-Marie. Ngape mwana mama Olive. Meka. Aza moi kilo na kutiene mituka monde ti ya batakala mais ya sika nango. OK. Na bien. Mama. Omoni ngane na zabwe. Zwaka ngane ndenge moko na ba fazer. Oyeba makamna ba mituka. Zwaka ngane ndenge moko na ba fazer. Na ndeni. Na yebi ba plaque mituka ya bato ko zwata idete. Otelema na nzela. Ona telema na nzela to na beta makolo tro. Na yebi ke oyo mutuka ya kulutu bienvenue kamba. OK. C'est que ndenge mutuka etelema ya bienvenue na kati. OK. Mais moyena kota. Exact. Autorisation. Exact, c'est ça. Mais à jamais rien cité. Ozo comprendre loko na zoloba. Na yebi bango. Abakuka zoloba tika moko na moka umela na poste na ye. Ouais. Ngana yebi Kofi depuis kala Kofi asa soko ya mienne émission ozo tourner ba question pas comme na posa sani a tourner ba question. Te so tourner question ndikande. Akalauka. Ale kasite. Asa bon. Question eza question. Journaliste a tourner kaka. Ouais. J'appelle ni maîtrise ya mbandika so apeti. Avantage à Kofi eza nini? Tolanda lisolo a Kofi tozwa ba CD ya kala ya Kester tozongisa. OK. Kofi akoli na famille bien. Kofi atangi ba classe ya bien. Aza déjà mwana wa botem na ba famille ya bentelo. Ayebi déjà. Jean-Marie Kasamba za pe mutu atangi ba classe ya bien. Ayebi pe koloba bien po Jean-Marie Paza mwana ya poto. Bango na bango. Ah mama na mboko na yebi mutu nyonso. Na yebi na comprendre. Mais soki to lobi to tele message Jean-Marie. Ko banda bana musala na ye et apporter pe loko te na mboka. Soki pe to lobi to zwa Kofi. Bana musique. Maman, musique ya Kofi et apporter pe loko te na mboka. Oh Kofi. Maman. Donc il y a quoi derrière? Ngana zanga na sos maman. Nena zabo ya mama kapasi. Na ko lobela mutu. Mabe na ye kaka te fona tali sepe na bolamu na ye. Na tali si bolamu a Kofi. Mais na tsuka na robom. Oh. Lelo soki ba fi ebele mitaka la c'est monsieur Kofi. Oh. Nandeni. Fibanga bomba. Ozomona biloko. Tika mama. Ko lukelanga problème ite na Kofi. Na yebi bango nyonso bien. Kofi. Kofi azala na âge à 30 à 40 ans à côté politique ite. OK. Lelo Kofi a commis na plus de 60 ans. Au commis na posa, au côté na politique. Bon c'est de qui para. Nzoto ese lembi. Misunya nzoto eko obudela nzoto yango te. Eko obudela mboka yango te. Et bon comment occuper? Na Sénat kuna ba non, batata no zomo na Sénat ba banda politique kala. Oh, faut ba no hakala. De quoi ba muya? Oh, obandi bu mwana zo ya nango. To yebi na musique tika na musique. Ozolanda. Na ba mboka misupe ba mise ba koma ba politicien. Ba koma me na ba norme. Bon yena ba norme. Na ba population ni okoma nango. Maman. Na lobi boye tala. Omoni tango ba kibwisa mpipe bimaka. Ba wera soki ba tiaka mutu na présidence me bazwa ngo. Ba teya shitango ebimaka. Ke jibe na wera ba yokani. Ke to kendesko na pouvoir. Ngana ozala président oza vice président. Mais bazwa mboko. On a raison. Kozela te succès qui ta musique si là. Bana ba yebele oya ko bundela mboka. Biloko na pekisa jangu balo. Esozo ke lisusu.
Maman, yo kana ebisa yo. Tant que comme une période d'élection. Au pexa beja. Yo kate, yo kana ebisa yo. Tant que comme une période d'élection. Na moni ba musicien su ba ki opposer candidature na benga papa nanga na téléphone abi nanga kata bango. Deuxième to kata ba wera ba. Kata ba wera ba nani tout. Ngam na kata bango. Olingo benga na PV quadre. Ah. On a 2023. Ndé na 2023 bima na député. Soko ninyo kota pouvoir ya mboka oyo oza musicien conseil na kopesa yo keni na nécropole ke no tuna papa tabulei tuna ye papa yo zalaka musicien oya na politique ngapi na ningina tika musique na ye na politique papa tabulei pesa nga secret pegi taboye biango marque taboye biango famille tabulei ba yebio ke no tuna bango maman nengo mona kanga boye. Tu es très intelligent. Nzambe merci pour la maison on a côté hein. Yandeni. Babi maison on va passer au trouble. Monta banda na trouble maman capable. Maison qui tamis. Pablo qui tambala. Soko za musicien. Soko za comédien. Soko ningo umela na succès. Conseil na kopesa yo. Ya ko lukanga na memo na maison qui tamis. Kuna ni ezala. Papa bo ni ezala. Ni ezala kuna. Makambo eza secret spirituel balobango tika trafic spirituel ni mena mai au moins un parano wale sa tête indiquer maman na mais apesi ba bi ba locataire ndako bani la personne combien lité kana na personne combien on est la personne combien loba papa ngona komi na posa na ye asola église ne comme na ngezaka ezali église ne kono ezali yete mona ka ye ana cité ole église. Yé comme kende église yé mon quoi aza star hein nazo sepela na basala nzambe mibale Emmanuel Dodi abi bolanda ka placement yechola déplacement yechola si ya deni pa no kaba te nga deni na lia eloko na ite na retard ba kaza tshela ki liboso na mbongo na lia na retard te déjà kaba ça sili na yeko lia te azali azali moi mkie na bosa na nginde ke na lia eloko na ye le longa na côté yo moni hein basala libiso biloko moto omela mikolo ezotika biso kidiba oyo bazosangisela biso bombe poussière ya cho d'échappement mikolo nazomela bombe etikanga kidiba makasi bombe soko omeli yango sikoyo ekomi omeli na zolo me makolo kaka bombe dadi mama baremerciement moso eza tezela te apesa toko remercier bato nyonso te loba na walesa ozali na besoin babi azopesa azotala te mama wana fo tolandela ye bato nyonso bato bapesa bango babiloko na mboka oyo namona yango mpe clair te okoremarke batelemisa motu abandaki kotambola te me mpa na bango etikala koyebana te babiloko mama wana babandaki kopesa ye na attitude na ye ekokana te balobi na vie tozoluka bato kosekisa biso soki nakutani na likambo oyo efo esekisa ngai ekokangisisa nga kanda te mama ndenge omoni nga boye naza moto ya badevoir kosala maseki te nga nako kopesa mpe devoir kende kopesa bamama nyonso ya ndunda bamapangu pesa bango bambongo na bakisi yo devoir likolo ya devoir pourquoi na mboka vie fo ekomela mutu chance nzoka vie fo ezala mpona mutu nyonso asepela botere biso bien te mama kangi eloko nazoyebisa yo eza prophétie te mais eza parole oyo nzambe nde moto ayebisa ngai yebisa bato bato baza mieux placé lananga bien mama Kapashi nabelaka mpe mutu nayebi makambo mosusu nalobaka mpe eza na nzela
omoni ba religion nyonso ozomona bango nde baza cause ya shit ya Congo. Nandeni adage moko il y a des Congolais o esi ba gira déjà na ba vie na bango balobaka boyi ngai soki na bimi Congo na uzonga lisute na confirmer ki yango na uti Afrique du Sud. OK. Na confirmer parole wana ke ndenge ba Congolais balobaka soki nga na bimi Congo na uzonga lisute. OK. Po makamu na moni na mboka baninga na eko kita na mboko na moni, c'est-à-dire na komi komona banzela mususu et comme une intention na boulevard batia porti ce qui bitu besoin ba sanini ba fongoli wako tachango des autres matingomba Ezil Levir maman daddy na komi boye na moni Mandela na lobite papa nde yeyo tikabou koko nde yeyo tikabou abunda avec solution mais bato mitema bebe ba niba contredire nga ba lobite ye muto atonga te ya vanda ki soki 27 ans na prison non tika biloko wana isa kite okote toza ba politicien te toza ba toza na mai na nzoto na makila toza pe na misto osani tozo mona bato ebele bazoloba awa bazwa chance akobima te mukolo boko bima ndebo comprendre que makambo yo boyete ozolanda mama mais toyaki te pona ko critiquer toyaki te pona ko finga soki bakobongisa babongisi soki pe bakobongisa te talinga na nini na pe na somo na binote ngesi na mesana na matembele na ngai na fufu na ngai na lie makambo esa nini esili mais soki na kuti pays moko esepeli singai esali nga souci na kolela na lela na Dubai te na mona ki olela ki ba ko silika basilika te makasi kuna pa papa Mandela na lelite na yebi siku to papa ndenga bi papa Mandela bimela pe oya biso yebisa ye yo po salaka ndenge nini po oya yo ezala mama kapage lelo tozo condamner bakoko na biso nenga na condamner ka bango na za mwana zoba ngai pe fona bunda ponga pelo bino koma koko kasi tezaka bongo bongo te eza bongo omo tozo nuna sentir en oza nini avant tozo thème na biso lelo poto ke chité olobi pe mingi ozobela na yeke bata mabonza ba osala ba faire na bango po kanda zoka bien te mais ayeka ko tourner champion du monde Vous avez fait des choses, vous avez Yuri Kaleng. Est-ce que Yuri Kaleng a koko bunda na ngai? Babi écoute donc un coup kao. Yuri Kaleng. Maman, oyebi Yuri Kaleng a mikolo bazo bengi na. 45 secondes. So oyebi ngapso bazo bengi na. 15 secondes. 15 secondes kao. C'est-à-dire elembo ya Afrique du Sud yango yo. Tika boy. Pour na kati Afrique du Sud. Na kutana ki pena ba champion Zulu. Na bundi na bango ba kokinga ite. Na kutani na champion Emani. Na bundi na ye akokinga ite. Na kutani pena maître 1. Maître moko asakuna bazo benge maître 1. Akokinga pete. Na kutani na maître ka mama. Obosa ki. Oyebi ke batu bayebi ko yamba batu na vie bazali na kutena maître bazo bengi maître Kaye. Maître Kaye wana écriture to ya dessin. Na yebi to soki ya dessin to ki ya Kaye. Maître Kaye ba yambinga na mwasi na ye na bana. To lie to meli apesinga bilamba alobi oya yo oyo memela papa Mokia. OK. Papa Mokia. Zela na lobela Mokia. Papa Mokia. Papa Mokia. Osunga batu na vie. Na yo moko yebaka to sanini osunga batu. OK. Mutu moko apesi ngai bilamba na pesa yo. Po bili kozalaka soki ba yeli eloko ozokanisa kaka mabe. Papi Tamba ba pesa ye sapatu na pesa ye na moni Papi Tamba sapatu eumelinga moko na latango. Tala lokolo Papi Tamba za lokolo Tika boy. OK politicien. Maman 46. Oh. Wana Tamba. Oya maître avocat. Oh. Na loma na tefunga bi Papi Tamba sapatu na yo yango yo.
Logo lozoya te na se na lati. Papa moki atozana on peut taille moko. Maître Kaye aleki nga ne loko te. Oh. Maître Kaye apesinga ba chemise na pesa yo. Pardon s'il vous plaît. Soki yo kozwa te benga ta ndeko na yo moko. Ponga posa na ngeza nini. Na yebi ke tangu nazoke notika biloko wana. Na se retrouvera pe papa moki ko pesa nini transport. Papa moki s'il vous plaît na lingi na zo biloko nuna sa na pesa yo. OK. Na kutana kina maître moko. Nani susu. Maître Vandam. Na kati Afrique du Sud. Maître Vandam tata pambola. Et puis ba maître ngo ba sanengi. Parce que loko ba maître Kinshasa te. Tika boy. Ko kanga ko komisa yo mulunge. Maître azuela omba la moko chassa ba body yango. Chassa ba la kosi yango. Ba chapeau yango. Ba ça quoi te. Moi li casse. Na kota ici ba bar na bino awate. Tika boy. Ko ba maître awa na buzoba makasi. Ah non, maître Vandam tata pambola yo. Maître Kaye biloko wa collier komaki. Na lebisi déjà papa mokia biloko na eza pa na ngai. OK. Abenga nga na téléphone soit yebe papa mokia. Pona nini kanga na ya pa na yo. Papa mokia. La luso ina zolo babu atuna ga. Ya mo moto amela nini? Bombe. Bombe. Miso mikolo bombe ana succès. Papa mokia na vanda na masina siforko. So comme pembe na cimetière. Premier tombeau. Premier tombeau obakunda nani artère ya muyombe gauche masamba nazaka pembeni na yango. Mama longwa kuna. Adresse yango wana soka tunelinga ga wana ba relaxer talanda qualité ya kanda yango. Mama foko loba ndengo zali foko loba place au vanda ka muto kosombelo lupangu okoyeba tenzela ko bimela ba continuer so mboko yo ba yebi vialité ya kanda c'est mobola teti azo luka vie fona yebisa ka bango ngane na zabwe place na futelaka premier tombeau o bakunda masamba oya groupe muyombe gauche okusi sikoyo oyo pa kufi lisusu oyo baye kotia ate na nsima ndako na ngai po bomona ke ngai navandaka esika na mama ngai nde naza boye lokwa na vivre vie ya cimetière makasi namona bibemba sorti nyonso ya kopola ya nini tutu. Oh mama oyebi pourquoi na cimetière ya sirfoko batiela biso bamura yo yebi omoni ke oyeba anu makambo te. Oh mama kasa tante ningaka esalamela wana bato baya na cercueil na minduki na kati nga témoin na pakata tika boy omonaka eyule na minduki na kati mutu te ntongo bafungo bamoni faut contrôler makasi. OK bakontrola makasi kote kuna oyo akufi muyombe gauche ya kotia ye na nsima ndako oyo anga asombelaka libulu pembe na ndako na ngai eza problème te wana sikolukaka place balongolo wana yango ata na lobi nani olongola yo. Oh balongoli yo quand même Eric bon balongoli yo comme si avion wewa lobaka qu'on sait jamais babakisama kaka nalingi mpe paperi azala ye moko te oui faut babakisama litea maman lobana loba suka pardon pour déjà remercier to bombi tem pour l'émission misusu faut paiement wa convalescent liloba suka naza na wale ko tia convalescent te na beta Afrique bato batuninga yo makasi ya mama kapacho yebani ko mpo luka na Google ko progresser baluki yo makasi osakana nanga na mboko oki somo nanga libanda Gérasi Lobo ndena isusu yepa yambaki ngai mutu moko azopese makasi na kati ya Afrique du Sud. Gérasi Lobo na luka Afrique wala beti Afrique ba Dieu Afrique du Sud babimi vanta Louange Kalala mutu moko bien makasi en tout cas on comme qu'on se retrouver
te nazangaki nde bato nazangaki nde bato nazangaki nde bato mama sikoyo mwa bato baye esungi nga makasi papa soki nabosanaki yo naza mutu mabe papa soki nabosanaki yo nalingaki nabima mutu mabe akoyamba yo mama mutu na kati ya bato MC leader MC leader bazobenge mpe MC Katumbi mama jackpot mama akotisinga magasin toponi ntango akotinga magasin alobi liteya pona nyonso ntango ozozonga Kinshasa nayoka te moto akabelaki yo kaleson bongo yebisa ata poisson sombe ata kaleson tata bobona te poisson tokutanaki na tika ntango tokokende omoni message ndenge na lance boye bato bakotindela poisson po poisson nakutanaki ne na nzela nga alobi poisson kasereka ndenge amoninga boye akorekomande baya kozwa bamemanga na ndako mpo nayebaki akosala yango me na rappele kaka poisson ntango tozoya na mama Kapashi ayamba biso officiellement mama namona bamboka tala nzambe aza nzambe nzambe alobi te avokende Europe tambola kende na Afrique na continent na yo MC leader yoka na denda na Afrique te MC leader mama yoka te MC leader ayebisinga pona nyonso abanino na valise asombi valise ache wana ntango ache valise wana mama jean ye onyati body ye onyati veste ye onyati soulier ye biloko nyonso nazokotisa kaka na valise ntango nasisi kokotisa na kangi alobi etondi te bakisa mama bamontre na bandiko mama nazwi vertige na lobi banana botama na mona boye te mama na bandisi koko pona nga lobi te na poni nga moko pe mingi na ponela pe madame na bandisi koko ponela madame ba e pasola tika boy ba oya ba string wana de matama libanda yango nga madame alata oza mahemo sauvage mama daddy na pona na désordre tango nete on a monaki mindele balateke ona piscine ba e pasola on a dit père ba string mama na poneli madame ba carton ba string na tina kati MC leader tata pambola yo bato bazebele bayambaki biso bandeko nyonso boza na kati ya Afrique du Sud oyo bose manifestaki mpona koyamba ndeko na bino paster lite mama na moni bolingo mama bato bazomemo na bandako nga alobi papa botya nyonso bokotia na kolia epuis mama Kapashi bato basepeli na nga mpona ni balobi te toyamba baartiste soki otyeli ye biloko asolia lokola moto azo mama nga soki kaka batie nga alobi tya nazovida yango sikoyo eloko esepelisaki nga makasi na meli amarula balobi amarula ezosalama awa whisky ya miliki mama whisky ya miliki wana na ngombe bali bosomela na Afrique du Sud mbali boso na mela na Afrique du Sud oza ba chantier belé lité oza ba chantier belé kende nga sikoyo vinde ebandi bosunga nga siko na sala miso efongwami nzamba asali ngolu bofongola nga lisusu miso mais apeka ba frame ezate yo accélération kaka kotia frame te mama ntango nakiti na Yoville 3 heures du temps okanga photo na bato elite ye chwe nakangi ba photo dimanche nalobaki te fo nasambela nayebisi bana Jobour nyonso bokende kosambela na ensemble de saint ya Jobour esika papa moko yambaka pasteur Emmanuel faut que c'était le remerciement na remercier pe ba youtuber nyonso
Ba soutenir yo. On a ba soutenir nan tezela te. Ba o nyonso na leka na ba chaîne na bango. Landa bien. Ba o nyonso na leka na ba chaîne na bango. Bango bazala lipamboli pona nga. Nga pe nazala lipamboli pona bango. Tant tozo loba mabeto loba pe malamu. Si. Landa bien. Na Hollanda. Yo gagné mbongo nga na gagné visibilité. Ouais. Tokei 1-1. Mabeko ya toboma moto. C'est la famille. Obomeli pe paka. Na bomeli. Bomeli na paka. Ya na utilité. Na bomeli batu nyonso. Bango pe basani. Ba bomila ngai. Poza na mutu musu yo bomeli ya lobinga na koboma te. Na pe na ebi mutu nga bomama. Soki yo bomite. Ngai pe. To continue. Oya awa. Couple. Landa. Babala ni bazar. Na regete makasi ngande fona light fiancé Yohana. Malika. Mobala Malika za yo zulu bomombo ali. Nzamba limsanga. Il faut être na Malika. Na lobaka boye na mboka oyo. Mutu akangaka ba mabala batu eza mama Kalunga. Soka ka mama Kalunga bali biso nyos tokosani tokobala. Bon tindele les vidéos oyo. Partagez vidéo. Mettez ça sur internet. Oh yo monite bana mama Kalunga bala. Biso nyonso libale comme eloko pamba. Ngana bali, Pierrot Ndombasa bali, ba journaliste. C'est dit donc takanga mama Kalunga. Nandeni. Mam pardon, koboka nisanga ite. Sobam kolobate. Na ebisaka yo. Soki mama Kalunga bali ba comédie ba bali belé na minute lisole komika kentela bali ti ozo mona bana na biso ba décor ba bali et tikali kaka mwano ya masanga oyo mwano yo o nani wadi bumunene te o ya nani yo o ya tanga ba koma ba bar mwano yo oyo la lusoki la tikali ye bare ko sa yo te papa luka mwasi moko la ita baga fiansai ndenge baninga so yo sala tata pamola Malika. Na grâce temo. Na rata grâce temo boni boy. Siko nga bom nange zakini. Zeni. Manque ya confiance. Elongi nanga mabe. Soko zo linga moi ngabe ko banga. Omona kaka. Combien de fois na banga yo? Toka te mission que na sentir na esili. Na bossé ni bata français. Papa français. Omoni sentiro yo. Siko epesi autorisation ko bunda na yuri. Nazaki na sentira ko bunda na yete. OK. Les 3 phases bino si bo mata avion. Barigo King. Les 3 phases nan bo voyager te. Bon voyager pe total. Maman bana on a très impoli. Barigo King. Baza impoli makasi na mona bana ba impoli. Bana na baza très. Mama tana avion papa ko kana. Oyebi ke baningi bakabolanga na honorable Patrick Atengo. Nandeni. Patrick Atengo mafwa. Kasi papa on ane mutaswanga biso te. Babi yo zo kele papa Patrick Atengo makasi honorable. Babi honorable azolala te bana balakisi okuna. Kosenga. Kasi papa na biso nyonso te. Babi lembisa frère. Moi osengeli. Honorable. Nzamba pa molo bisika biso amiyo. Na pesi tous les amis de pasteur l'été à Kanambote, maître Mabende kuna na Angola. OK. Tata Pamola yo. Mutu na yo ningi nini sénateur Paulo Tudil. On dirait moi linzanza. Téléphone bloqué. On dirait moi linzanza. Paulo tika ba jewanako, Pesa visa pa le belena. Pablo tika ba jewana Tudil. Pesa visa pa nani? Kanda. Agangangi mais Pablo sala on pète ba mo visa. Corona ba déconfiné te boni kota changu. Babi 23 na sokoto yo lola na changwe yindi. Tika boy. Joe Mystique. Yaka to melela tembo lelo na changu. Babi ba sopi bana yako okomi ma henza me na bossa ni dadi. Maman ba sopeli bana nzi. Afrique du Sud pe basi. Tika boy. Basi Basi na Afrique du Sud. Koba la fin za buzobe. Basi na Afrique du Sud. Tika maman. Ba bébé.
Non. Bon, c'est un balata, on est dans le tout. Balata, paix, mon. Comment ça, là, tu n'as tout? Ndézo l'accès, il y a une gagné à combien bébé. Bon, la loquette. La loquette a gagné un combat, mon corps. Maman Kapache. Daddy, toka émissions. 4 émissions, maman. 4 émissions, Joe, 4 émissions, si. Maman, Barifa, j'ai lié. Maman Zala, Bopedo, moi, la paix, Azala, la Bopedo, la vie. Touro, ils ont 2021, bah, âge mignon sur la main, lié. Bah, basket, bah, sondage, des 0 à 10. Comme ça, on a le bango, boya. Ah, on a mam, nyonso, ezali. Maman, bomisa bana, po ya ngonde bokasi ya baparents. Mam, eyebilo, nyonso. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 25 124. Oredezo commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredezo dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredezo commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredezo commercial Kinshasa, au service de tous. Kapage TV. Kapage TV.